Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut la fidèle sur Congo Tek Tek TV avec Darling Love la Canona ba mbote partout place bozwami la Canona binoye yo mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss leader à Pembe papa Sibu Mutombo depuis Allemand mbote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Djungo tetela ke mafumbe na l'homme benve Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville ya Maline ce qui vraiment lingo de fambongo contacter Jean-Marie Moubenga solution pour y aller vraiment papa solution, y aller vraiment makambu quoi. Toujours émission, vous avez droit de savoir, vous avez droit à koyeba. Les autres ça la bino analyse. Plus nous avons terminé les solo moko, il y a maman pasteur. Merci beaucoup vraiment la pasteur Moïse Mbiye. Et là comment quand tu koloba na ma vidéo awa avant na banda, mais tu m'as reçu un extrait au na vidéo pour et ça la bien makasi n'est vraiment pasteur Moïse Mbiye à lobi bongo. Tous les cas après tu quoi raison après. Je répète encore, vous pouvez remplir les stades de martyrs. Batuboyemba, bala, 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 banjo bamana mabanga, no bala te, tant que euti na mute manangate. Merci beaucoup, Metitima. J'espère que l'année pasteur Moïse Mi à lobby. À lobby, ngapona bala, il faut monter manangata bazui, batianga na stade de martyr. Batu bazo bambanga mabanga. Nakobala te po mokile zoloba. Nakobala amko volontaire nzambe ko pesa mela nane monter mananga ko tindanga. Quelque part pasteur Moïse Mi a raison. Boyo kalisolo o musana nzambe nyonso ava bala. Il faut tout na volonté nzambe. Musa nzamba ko ko bala n'importe qui te ko bala moi si moi za mochodo. Yo luli e ka ne longi ke wana pena moi si ta zo mérité te ko za ma pasteur. Pourquoi Darling Love a lobby bongo bande ko balandi? Lisona biso zo lo baboye. Eza na église moko ya monene awa, pasteur moko monene to ko tanga kombo na été. Pasteur on a souvent moi so pasteur à l'église e bandi muto a memela ke bible protocole na privé a memela ke bible. Alors que pasteur ça lula protocole wana kufa ye mabe. Areva ka ye mobala ba rêve na yeko. Mama yo mona ke ba mbala baguno ye wana ndoka papa pasteur wako sa nini. Okome na niveau botane bana ndenge nini. Ndo ane mama biso bimanga na protocole wana. Ndeka gazalaka papa pasteur za ba mbongo na ye à part non o ya église ba mbongo na misala sala ka ba na mbongo pour 1 plus 1 na bolingo égal 1. Maman ya biso zimbongo ya papa pasteur s'il vous plaît. Asali ba démarche. Na mobali wana protocole wana ya mwana mukie ndeto lo ba na mitso baza en France. Nzambe nzama mystique nzama ko mona sa mabe ma a continue tu ko sa mabe. Eza ndenge mona nzambe natiki ayebi ke ma pasteur atikal ko yiba mbongo ya batu ya papa pasteur mbongo ya batu ya église. Na mbongo ya batu ya babola fallait ba ke kotikela bango. Ba ko yiko ke tika bango te po mama pasteur ayibi. Pour amemela bébé bouchou na wana ba kende poto vraiment to yebi ke na poto na pesi bokei bo kabwana bino. Eza ngo bisengo tangu mukie. Vraiment. Maman pasteur a ndenge nini wana. Bande ko balandi. Yongo zo mona lelo ba pasteur ebele nguye zo kita bango za par rapport à nini. Msuzu pasteur ngana yebi na elika muteme moi so ya bala aza mochodo. Aza na moi sa nduma zo mérité te ko za na place qui ma pasteur. Pour un maman pasteur. Ako ko salelo ko salite. Moi si na musala na nzambe ya bino kuba mama pasteur boteya bozoteya ba couple ke ozoteya na ba réunion ba maman ndenge za mama pasteur azoteya ba maman zo ba ke moi ça liba aza droit autricher mbali na été siko ebité ba tous so balanda ka exemple maman Emile Coutinho te
Papa miso continue ke na makala umeli na prison. Mais maman on a tikala ki kaka simba ki kaka ministère mbale. A simba ki église mbale ti lelo pe. Manga tu papa na biso a nano zongi te. Ti lelo pe église wana za na ngiringiro ti lelo. Eza kaka toujours plein. Église wana tikala okangama te. Pona ni parce qu'a trouvé moi simoro malamu. Maman pasteur, pourquoi le maman pasteur à l'eau? Maman pasteur aux hommes au en église, maman pasteur à zoté, à zoton à bandimi. Koutala, au eba kinga nywane, ala taka bien te, à sa propre te, yo maman pasteur. Au tiki passe non qui maman pasteur, yo bani koton à bandimi, na bandimi mususu vraiment. Allez, sopi ma couple wana ba problème, ba yenet na église wana. Nenga boye darling na papa mon konzi ba na problème toye wana toye pa maman pasteur après biso to keto pesi mu Kongo maman pasteur o mona abandi kotonga biso abalongwa kuna ye mo songo la kisakani ye mo bala ngola kisakani maman pasteur ozotonga bandimi musono ki maman pasteur e komi baby batu suba mekte ko za maman pasteur te monelo ko peso boma tango pasteur a comme na besoin ko bala. Je suis un prophète dans l'église. Il faut que tu aies prié pour que tu aies moi si na kokyo bala. Au moment où fille moko boye a coopérera bien na prophète soit a fini prophète na mbongo o ningeza boye donc boko bimisa révélation il faut le baquer moi ça robale zangai na l'église ebele zo salama to yebi yango ezo sa mama kasi. Oh mon pasteur a bali moi si oyoko oyo ezate ke aza ya vie na yete lokola ka ba prophète peso la ne bon na bato bon ba ke lokola prophète za ka pena ke oya za ka soka pesi prophétie na église pasteur a doutara lango te to a ko bona ka prophète o pena za ka pena ke pasteur pena yokelaka vraiment maman pasteur oh mon bandimi ba ye ba na problème aye ma pasteur yo ka conseil ma pasteur alors ba ke so ki ba mone simite ba ka ba mozano tant que fiançailles o ke ko lukanziane bible lobi loboko e so tino na mabe foka tango lokola daje ngo e comment ma bongo na bible e comment ma pasteur faut ba comment ko utiliser on na air nyoso balingi église panzaka te. Maman pasteur a panzarate côté maman pasteur azali pourquoi bato bate ya bato babenga maman pasteur mona pe mutu soupe boy après ça ba conseil na ba couple oh babenga oh penaza plus que maman pasteur mazani mo sa pasteur te azali pe pasteur te mais mona mutu azo conseiller pe mutu bien oh mona pasteur azali ke msusu ba yena mwana boy azobela che mwana loboko mwana biki oh mona ka pasteur akomi ba yena mwana azobela ba che loboko bazongi nda kumwana na kufi ba yena mwana za kuluna papa to nyosa me mwana mulima kikulune longwa oh mona ka che loboko lobi na poko mwana na kati kutu pota ya munene de pa banda ki carrière kikuluna na kata pota bongo te pona nini pasteur aza suna nguya te. Ah, ça n'a rien d'ingénieux. Moi, pasteur déjà, déjà couché na batu moko boy. Oh, ezake, aso couché na batu moko boy. Parce que les minimum avec semence ça m'avait. Tant qu'on a fait na pouille na pasteur, au moins on a pasteur après sous alerte yango. Oso bo ma ministère ya mobali na yo. Bande ko na miso en tout cas ba sango na miso ba ça na raison. Catholique vraiment. Ata balobako catholique ba ko kota lula tendenge ba toyoka ka balobaka. Parce que la Bible est comme maman la moutou. Et là, comment tu es vraiment là, Seigneur Jésus-Christ a limbisangai. Et là, comment tu es que Marambo, la Bible, la Nyon, son les ayango, Maramunza, Maloba. Tu m'as dit, Salama, la Erwan, les ayangote. Pour, ben, de l'autre, ça, on a raison. Maman pasteur a bien maman pasteur ko sala lisumu te patango sali lisumu ozo ko matambet mona pasteur bo kabali lisumu wana na pasteur parce que oza mutu moko 1 + 1 na bolingo égal 1 ozo bebi sa ministère ya mobali na yo bandeko bota non ti maman pasteur wa mochodo okelo pe na France wana ovandi okozala heureuse te otuki pasteur abatu na ba problème. Tala, moni bato bakona, pona nzete que so ezaki papa pasteur ndazui ke a détourné mon église.
azo memi sœur moko boye na kati église bakene poto wana ko ngomona komba papa pasteur nengo sambwa ngaka mona papa pasteur awa tina ba réseaux sociaux lingaka koma sopeloko nini mais batobele bakondana ba pasteur baza ba escroc baza boye ba pasteur nde bazo bebisa ministère ya mibali na bango ngobiso ne soto ebi lisolo mo ya mama pasteur moko awa loko bazaki bato ba mbujimai mbala zo ekuna na mbujimai ayebi kotanga te ayebi kokomate mbala tanga aza pasteur munena mboko abite moi sanga ko zala akoki ko zala alphabet te il faut na luka il faut na luka na comme ça moi sanga na niveau loko akoza tango kotanga ba ni te faut na luka professeur ko pese kuna ndako mama na biso na koma ko bima na professeur wana kata ndako ba pese cours esili babandi ko bota bana pasteur alobi na confesseur na zala na professeur wana abana opesa bana pe cours na ndako pendant 13 ans mama wana abimaka na mobile abimaka na professeur wana biso soto yebi yango bato bazotala ngai bayebi nini onga zoloba même ko pasteur wana ko yeba ba kabona mama pasteur moki mombelo bani un pasteur ne peut pas divorcer et c'est interdit et comment lingala ba pasteur nyonso pasteur ne mwana koba pasteur n'a mérité ba salé mabe pasteur ne mwana mbwa yi mama pasteur mabe o mama pasteur ana sala na kamwa batu lelo ti lelo batu bayeba ngo te ne pasteur ana bala deuxième femme ne balobi un pasteur akoki ko bala deuxième femme te interdit abala ne pasteur mso to mona ala tani pa alliance te mari tout moi c'est la alliance mais alobi lokola divorce kana moi si na ye wana akoki ko la alliance te moi si nem ta alliance pasteur mso ti lo ala alliance te biso soto yebi après mobile nino pasteur ana selek tala omoni beso et toi tout si kana nous sommes des bantous nous sommes des africains il faut pas te confondre à makambu azapena aza muluba kasaye moi si kasayen abasai na d'abord chibaou azwa bomba pour pasteur akufa tala omoni nzambe pourquoi ba isa faut autant souvent la coutume et quand moi trop tête mais il faut coutumer zalaka pour ce pasteur wana bomba ki yango alinga ko sala lisumu yango ma pasteur bele ba kufa ba AVC awa eza ba AVC normal te basi na mama sota mama be yango zo mona ba pasteur ba zo kufa ba AVC eza ngo ba chiba ute chiba ozaka na baluba te na bite na bekolo mususu ba benga ngo loko nini biso baluba to benga ngo chiba yango zo mona zo buka ba pasteur bele makomo ka pasteur za kibe o asali AVC o pasteur muto zo sa su bien te pona nini basi na mama sota mona mabe maman pasteur ko sala bongo te lokwa maman pasteur ke vana na France wana OK vana ka soko za heureuse o ko sala heureuse te na mo mbala na protocole wana pourquoi papa poteze le côté bandela sa poto bolimisa ngai poteza ngwe le côté poteza savon te sila raté poteza ka poto bana ko sila poto même sous biso to bota mate poto zalaka poto biso to zo bota mamba o bazo bota ma poto zalaka ka depuis pe batu banana ko kende noto okateke o bakangi nzela poto ba vie zo mata soute parce que tondi bakanga na bango te soka tanza malwaki suka neza bo darling ko nyata ata mo kile tsaka kufa bona ncheka lokolo na komi kuna exactement. Et là on est au bon machin garçon le kilo koso via kimbangu ma passer azane pe muta ko linga pe a proposer wa linga yo mettons aux autres mwana ko banga nzambe pe hôtel pe mwa mususu po nenga ya papa debi ko nzamba sunga yo nzamba pasteur wana sunga pe na o tout en émission vina mo motika loza maudit génération na yo oza maudit ko pesa papa pasteur batu pasi boye mama na yibi wa mbongo batu obi problème ni bi motika pasteur na mbongo ya batu ya kotonga église atikali inachevé vraiment ils ont
mon pasteur wana teza mon bandimi batie ba pesi ba action de grâce na mama lobi papa nga na pesi ya 10 sacs à ciment nga na pesi ya 30 sacs à ciment nga na pesi ya 50 sacs à ciment sko zimbonga mongo yibi yango génération otozo koma wapi génération fashion otikako ata kutu balobi basa mabala nde basa kinduma makasi ba pasteur nde bana kinduma makasi bino pe batu bolinga ba basa mabala bolinga ba pasteur il faut botika yo penda protocole kwa kata mawate pasteur wana zana bola moko ta salela yo Pasteur Moïse Mbiye, bravo pasteur, mon pasteur, bravo vraiment. Totika pasteur Moïse Mbiye, bato bozo le pasteur Moïse Mbiye azo balate azo salabo azo donc sabwe. Totika pasteur Moïse Mbiye. Abala pa kutana mosa mo chodolo kwa mosa pasteur wa ke osa bêtise, ayibi mbongo église, akenango. Oh! Ti, ils ont pas bien makasi. Pasteur Moïse Mbiye a la 1000 raisons botika ye mukolo nzambe na ye wana ko pesa ye révélation pasteur neka ko lobi boy o ata o ba prophète ba za église ba bio pasteur nzambe a révélé ngai ser ki ngani o bala elo kuta fo uta na kati na yo moko pe pasteur fo bala mo so satanda ye na yete ba bité que pasteur fo bala ka mo sika na kati église ako ba pe mo so dehors église parce que pasteur aza mutu le pasteur beba ok ma kota na bere ça pour ani azobala mwana ya mutu oyo emsusu papa na ya pesa ba action de grâce et belle l'église ils avaient erreur parce que bali mwana ya mutu pour yebi na nuté ozobala e kaka na signe de reconnaissance sens nenge papa na ye a pesa kayo nenga pesa ka semaka na église pasteur papa na semaka pona nzamba semaka pona yote tout ce ka ko sala erreur wana nazo sa papa bola mu pa semaka na église ba pasteur ki muyibe bazaka ba semene bazui mbongo ba tena poche na monde ba ko sama kama un bon pasteur so muta sema pona nzambe na ye esa musala ezo sala musala ya nzambe ezo sala musala ya église bon a pesa ngote pona ki passe a pesa ngo azongisa matonde e panzambe nzambe a pesa ki mbongo wana a pesi e musala wana nde yango batu basemaka ba pasteur na biso oya minene bozali boluka bosangana bo ça pena ta réunion moi ba pasteur nyos boko ta ba prier bo sambe non d'abord pona basi na bino bolonga ba molimo ki impudicité molimo ki sauté. Oh maman pasteur ba komi nango lelo ba ofingisa bino. Lelo mona ba église ezali ke o atana 2500 personnes église qui te traîne à 5 personnes. Boko mi pasteur wana kisi em su pasteur batana kiste. Ma pasteur nazo me pasteur ba mpoka. Azo me pasteur ba mpoka. Pour qu'il nduma so eleke me marape malheur na foyer. Mo bali kutu bo balante pour fika bo fandi ndaku moko. Moi ça qui ndumba au moins subana ba okufa mais mon bala na bala ote to ba tu mi balé de temps ba sangana ba komi mutu moko mama pasteur o la kama mabe to la kelo génération c'est parce que ozana bana na pasteur wana o la kama mabe yo na libota na yo pe libota na se si ba yeba ki ozo voyager ba yeba te bala kama mabe yo pe garçon wana ola kama mabe génération na yo. Merci beaucoup to comme l'émission déjà la souka un grand merci encore à mon boss mon patron papa Sibou Mutombo mbote na protocole mosa mondele na famille Kamiende Mobimba Doli Kamiende Flor Kamiende Karine Kamiende Beni Kamiende ma petite sœur chérie que j'aime beaucoup et moi lobby. Ah, darling, ça fait un bail, hein. Dans mon nom, vraiment, qu'elle a 13 ans depuis. Mabi, toza kaka. Toro mon na kaka. Par pasteur Balin Zanzabo Zongabatu. Merci beaucoup, na mes titi manzena si ma caméra. Bon, continuez à s'abonner. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo.
Mutombo Dina nyese Na Congo Tek tek mama Yasiba Mutombo